bandeko balandi ya toli kati na lisolo mbote na biso ya mingi bipai biso tokutami ezali lisusu wa bino mama Marguerite Yombo tokutani lokola momesano na émission na biso. Alors bandeko bozaki ya ebele penza oyo bo réclamaki to pe bo sepelaki na émission ya papa Costa Yombo ayebaki na kosa ya biso mbala na sima. Vraiment bozaki ya mingi pona o réclamer bandeko balobaki mama nzongisela biso ye. Vraiment nzambe azali malamu apesi biso ye lisusu na zongiseli bino ye. Nde bolobaki mama azonga azali na plateau. Na boye pona baye balandaki biso te mbala sima tango mosusu barataki présentation na kobandela lisusu oyo boye pai boye na loboko na ngai ya mobali azali molongani na ngai chef pe mokonzi na nga na kombo ya Costa Yombo. Papa, welcome. Merci beaucoup Maman Marguerite. Na sepe ici kozonga na plateau ya toli kati na lisolo. Et sengeza ya biso toujours. Amen. Bon, na sepeli mingi. D'abord merci mingi pour na koyamba ngai sur na plateau na biso ya toli kati na lisolo. Je vous en prie papa. Et puis maman toli kati na lisolo ezali loko moko malamu. Amen. Parce que même ata batata na biso na ba mama na biso o ba bota biso bayeba kanzambe te mais bazalaki ko vivre na loko bazobenga bomoto. Bomoto ezalaki ndenge nini? Bomoto ezalaki koyoka toli pe kosalela yango ya solo yango monaki nazokanisa na tango wana papa na nga aza koyebisa nga mingi omoni même ata bandeko ya ba musicien bayembaka banzembo banzembo na bango pe miso ezalaka bapesaka toli ya solo selon ba makambo esalamaka. Alors initiative oyo eza malamu parce que bato nyonso baoyoka tango bato bazoteya te bato mosusu mpe bazoyoka tango toli ezopesama na kati na lisolo ye mpe ayoki lisolo elengi mpe azwi toli oyo eza na kati na lisolo ya solo yango penza. vraiment eza longonya mingi epai na yo. Merci papa. Nzambe oyo apesi yo likanisi ya kosala mosala oyo apambola yo. Amen. Alors lelo tozongi lisu na toli kati na lisolo mpona nini parce que ezaka na mama solo benote l'expérience rend sage. Makambo bele tozokutana nango eza koyekolisa biso lolenge kani tokoki kopona pona kofanda na bato na se na moyo ya solo. Nazobeta lisolo parce que nazwa yango epai ya moko ya bandeko oyo nakutana bango na kati ya mboko oyo tango na yaki naza komona naza kofanda na ndeko wana namonaki azaki souvent triste mawa mingi abi pourquoi souvent ozali lokola motu moko ozokanisa mingi qu'est-ce qu'il y a bien mon frère nazala likambo moko ezotungisa nga mwa mingi likambo nini abi ndeko na nga moko asala ngai likambo ndeko na nga moko asala ngai alukela nga ba problème na kati ya mboko oyo alukela ba problème na kati ya mboko oyo ba problème nini nde siko ndeko abaluki abi non ça va tika tango tozonga na ndako nakende kobetolo lisolo bref tango toye na mboko oyo ndenga toyaka toye na kosenga bangunda bato mingi base retrouvaka selon esika bakotinda yo ya solo oyo bakenda na Croydon bali oyo bakenda na Liverpool bali oyo bakenda na Leeds sa bipai na bipai salon centre oyo bakotinda yo boye penza. alors bandeko mibale nazobeta lisolo na bango po eyai kosalamaka na ye kokutana na bango mibale kaka na cadre est-ce que kopesa conseil mpona kodepartage bango koloka kimia vraiment eza na kati ya bandeko oyo boye na kosenga mingi na balandi ya toli kati na lisolo boyoka lisolo oyo ezali lisolo ya elengi mpe ezali lisolo oyo ezali soko ozwi yango na motema mobimba ekoyekolisa yo lolenge nini okokofanda na bato matoyi pa na yo papa tozali kolanda. Alors ndeko oyo po aza na mboko oyo na lingi kotanga kombo na ete azali na kati ya mboko oyo soki pe na ayebi ke lelo ta musu na kobeta lisolo oyo ya solo alors nazali kotere kombo mais yo bénéficier kana lisolo boye. Alors bandeko mibale to se retrouver na Croydon oyo auti Maroc oyo auti Congo Kinshasa. C'est ça lisolo ya nzela Maroc na nzela Congo Kinshasa te ya papa bato mibale bauti na mboka moko me na ba
direction où ils allaient vraiment différent. Ok. Ça va itinéraire na bango ekeseni. Oyo auti Kinshasa direct akoyi na Itro. Ok. Ope auti na banzela ya ba Maroc akoti ba Espagne atamboli mwa ba moni ya eloko la nzela mwa ba milai. Mais objectif na zaga wapi na koma na poto. Boy. Un jour à se retrouver en Angleterre. Donc là zaga objectif na ye. Siko tango ba ye à cette époque ba komi bake osenga ngunda to bake ko se présenter na immigration mokolo moko. Ok. Ndenga za rabiso ba congolais to bonga na kati. Ya solo. Ozomona. Oya tali bien. Po muto ayaki Kinshasa direct. Moi santé zaiki moi ça va mende kwa na utaki banzela wana mususu. Azaki moi matokoli. Moi matokolo. C'est-à-dire moi santé ezongaki na penza malamu te. Mais azaki wana ka azaki muto moko ba passe anzela tout ça, mais quand même azaki na yasa komaki déjà na poto. Ya solo. Parce que tant ba sengi ngonde sili ekomi sko na pokwa babi na bango mo ça va sikoyo ekomi pona ko tinde bino na ba hotel bokende kolala lobi bozonga awa baya kotala ba caisse na bino après sikoyo bokozonga bakoyeba place nini bakologer bino en attendant. Papa mo motuna. Bandeko bango nyoso bazaki yambia basi bazalaki moko ya mwasi moko ya mobali eza ndenge nini vraiment sunga biso mo mukie yo pe nazo kolo tolima solo mais papa tozolanda lisolo zo kana benda kitoko benda makasi. Alors qu'est-ce que ça bande ko mibale bazaki bana mibale bango nyonso bazaki ba jeune garçon ya mibale. Ok. Oyo autaki nzela wana Maroc oyo auti kotoyo na Kinshasa. Mais bango nyonso ba congolais balobaka lingala boye penza. Mais sikoyo bauti na Congo mais baza toza bandeko moko. Mais ba province sikoyo ekesani ni ekesani pe. Mais siko tango toyi tokutani awa eye kosalama ke ndenga toyaka tolobaka munoko moko tokomaka liboke tokomaka eloko moko. Ndenge tata na biso alobaka na biso ke no ozali Zaïrois ozali na okutami na Katanga ozana mokili na yo. Okutani na Kasai ozana mokili na yo. Toza mutu moko. Okutami na Mbandaka ozana mokili na yo. C'est-à-dire Zaïrois eskanyo sa kozala à se sentir à l'aise. Alors pona eloko mama ata tozana tolika te na lisolo longonya na papa Maréchal Mobutu c'est kokumbwendo wazabanga. Pona ni tozolo baboy. Parce que atikala biso héritage moko oyo tokoku jamais ko bosana. Ya solo. Alors na cadre wana nde bato ba mimonaki lokola ndeko wana Maroc abike no vraiment nakutani na ndeko ngai nakutani na oyo penza azayanga ope autaki Kinshasa habité oyo penza ndeko ngai yeko sala mape o mo fils alala kata o mo fils atindi bango ese hotel moko balali na butu wana tango balali tongo etani bazongi pe bazui pe bis bazongi nzela moko wapi na Croydon. Tango bakomi kona no ça va bino kozali confirmer que boko banda ko lala kaka no hotel wana jusqu'à ce que bakotinda bino na ba accommodation na bino ya libela. OK. Bande usko batikali akangami. Eloko ni lesangisi bango voyage eloko ni pe osasa bango mingi immigration etindi bango esika moko. Et puis lango baza koloba lango moko. Et puis bauti na ba origine moko. Ba vraiment bazaki na ambiance moko ya malamu. Le frère oya utaki Kinshasa. Selon tango toko solo na ba tango na ko solo na bango ndeko azaki na bolingo mingi et pas ndeko utaki Maroc. OK. Selon na ba dire na makambo pe asalaki pona ndeko wana. Alors qu'est-ce qui se passe? Ndeko utaki Kinshasa. Nzoka nde azaki déjà na famille na ye awana na Londres. OK. Grand frère na ye na belle sœur na ye bazaki déjà awa. D'accord. Bango nde bakenda kotika ye baza kolandela masolo. Jour tant que noté ba fandisi wana sko pona libela. Alors qu'est-ce qui se passe alors? Abaye kotala ye. Tant que ba non, nga déjà na la grand frère a déjà awa, moi si na ye tout ça, ko tona na nzela grand frère il pas présenter grand frère de Konangai, master nangai, tokotani awa tout ça, ça peut congolais. Grand frère petit nanga nenga ezalaka. Apesi pe mbote malama comme nous ce que ndema. Malam. Ndeko azu espace à côté na kati ya famille. OK. Ndeko à côté na kati ya famille. Wana ndeko ya utaki Maroc à côté na famille ya ndeko ya utaki Kinshasa. Boye. Parce que ndeko Kinshasa ndazaki déjà na bandeko awa. D'accord papa. Na Londres. Boye penza.
Alors qu'est-ce qui se passe maman? Babandi au vivre, bazo vivre. Bakomaki atawa ke wapi bazo bengana, c'est-à-dire bazo ko partager nyonso. Bazo partager vraiment nyonso. Bazo partager nyonso jusqu'à ce que yeko salama que tango sikoyo komi na moment ya ko longola bango baba ndako tinda bango siko na ba province yeko salama que oyo batindie wapi na Doncaster. OK. Batindie na Doncaster. Oyo pe batindie wapi na Newcastle. D'accord. Sadi ndeko akendaki liboso eza ndeko Kinshasa. Nde azwaki ndako liboso batindie. Oya mibale ayokenda na Newcastle. Voilà. Sikoyo baza ko bengana rimo bazo kende me makambo ngunda bazo landela. Yeko sala make bandeko nyonso mibale. Bangunda la bango esa nini baby. Tango baby ekomi na momake no baby manakati ya ndako. OK. Baby nakata bandako bakimi tango bakimi ndeko musolo kwa zaki na famille awate. Kote akenda kofanda ezate. Ozomo kote akenda kofanda ezate. Siko yesu ko kana mutu na na sina kutana master na ngana sina kutana ndeko na ye kama mazana famille nakanga tikala diembela nakanga na ye. Ayeko longa place na Newcastle akena Doncaster. Grand frère bime boso la bino bozo ke mbona pamba c'est makambo masolo bozo nga na Londres comme ça tolo na ye banga déjà na kola sina komawa tolo ke loko ni tokoko osa. Ayeko kama tanzela bazongi na Londres wo nakati ndawo ya grand frère. Grand frère beti moi mutu alukele wa maba mikanda et pas ya ba camarade tout ça moi ba 4h moi ba 2h cleaning bazo beta nzokande ando sala misala. OK. Grand frère agenda musala, petit frère ya grand frère agenda musala, master père Maroc agenda musala. Belle sœur atikala na ndako. OK. Siko bazonga misala na bango na ba air moko ekeseni. Maroc azonga kava. OK. Azonga ka moi avant ayewa na fandi tout ça. Belle sœur pas moni ozongi boni ça va musala zakina musala bien tout ça. Moi eloko kolia ya ngoyo. Sikoyo grand frère azongi ezak ainsi de suite. Au fur et à mesure bato ba ko fanda. Alors yeko salama que lisolo ekomi entre ndeko Maroc na belle-sœur. OK. The baby. Alors bomona ndeko kenda musala période wana ko mozonga moi mais ko mozonga neti moi avant mingi. Mona zongi moi ndako tout ça bo qu'est-ce qui se passe? Que je neti moi isolo bandaki na kati na bango mais yebanaki na no pensate. Sikoyo grand frère alinga ipende kwa Maroc mingi. Alinga ki mingi. Omoni mama tango na obeta lisolo yo ezo sala ngama ya miso. Pona nini parce que nazomona ndeko ya Kinshasa tango zako yebisa ngai nazalaki na ye azaka iri moko ache mutu na se. Pona nini bo? Iri moko ache mutu na se. Azo milobela kaka. Alors je pouvais maintenant m'imaginer na ko se imaginer ce que tango na yoki lisolo munene ya pasi oyo azaki na ngota kati ya motema. Yango bandeko na ngai balandi ya toli kati na lisolo na ko senga na bino vraiment balobaka ke salela moninga ndenge lingi basalela yo. Ndeko wa Maroc akomi na masolo na belle-sœur ya grand frère ya moninga oyo amemaki na kati ndako wana. Masolo na bango ekei nzokande bato mibale bakomosa nini kobima ensemble. Grand frère ayebaki nanu te. Grand frère ayebaki nanu te. Moi tamola yeko salama ke grand frère akomi kobela. Grand frère akomi kobela. Grand frère azobela mais grand frère azobela boye qu'est-ce qui se passe? Mais tango azobela lokola bazaki muto ayebaki nzambe bakenda na no faut tala ndako na faut tozomona ka on dirait maladi na yo ndire ezo takana ndako na yo tozomona pende za penza bien te za pende bien te nzokande problème nini ezaki na kati tango déjà mabe wana sokotaki déjà na kati ndako vipe na
point oyo ndeko na biso awutaki na makambo oyo ko ezala kote awutelaka na lisumu ezaki deja oyo tokobenga lokola lisumu ezali na kati ya ndako eye kosalama ke azalaki motu pete akomaki kobela ekomaki kobeta ye ntango so oyo kobela pike crise moko ya makasi jour moko ndebe kobenga mwasi bafandisi ya bino to oye na poto awa kolanda mobali na yo ofandi bien na mobali bozoloka mabota mpona ni boboti te est-ce que eza na problème ntango tozobondela tozomona kaka elokola ke problème eza na soki likambo yali loba mobali oyo asa nini abika sikoyo nzokande mama na mawa ya komona ke quand même mobali oyo nde mobali oyo abalinga apesinga honneur tofandi na ye quand même babambula ebele mais mabe oyo déjà se koti na kati est ce que nakoma ti na niveau ya akufa te soki koloba na ngai ezali po abika nalata soni tika naloba kaka ndai kolobaka te enga naza boye nasi na bebi loko nayebi ke coutume ya ndeko oyo bipai auti ezalaka na mwa babikela moko boye ondire namoni eko endire yango nde ezosala ye yango natika nga naloba apusa na su pembeni na ngai te po sino te ngai nakoya komema ngambo ke na boye mwana bato kotikala mokumba ya monene na kati ya motema na ngai vi na ngai mobimba ke nasali nini na boma motu alors mama oyo aye kobeta lisolo bato baza kozela bayeba ke mama alobi ke abeba to mama asali nini abimi libanda ya libala na ye siko grand frère ntango baza kobeta lisolo oyo ayeba ta mosusu ke no te mama ta mosusu peut-être na mwa ba 2 heures nakendaka ta mosusu soki wapi akoki kosimagine te ke likambo yango esalamaki kaka na bato bazalaki na tout autour na ye mama vraiment bandeko na ngai oyo bozolanda lisolo oyo boyoka yango soki oyoki yango zwa lisolo oyo partage yango na bami na yo nyonso oza na bango partage yango na bandeko nyonso oyo oyebi mpo nayebi ke ekosunga bato ebele ndeko ya Maroc aya azalaka na motu te bayamba ye malamu afanda ye malamu babengana ye na home office moto akoyamba ye azalaki te azotelengana mutu oyo nzambe asalaki bakutana na ye bakoma na ye famille moko mutu wana amemi ye na kati ya ndako ya grand frère na ye grand frère wana mpe mutu abengisaki ndeko wana na poto est-ce que okoki kosimagine ke mutu oyo omemi na kati ya ndako ya grand frère na yo ye mutu aye kobebisa libala ndeko na yo epuis ye mutu azali à la base ya pasi ya maladi ndeko na yo azokobela sikoyo yo mutu sikoyo omemi ye okozala na pasi double naye kocomprendre ke ndeko wana azalaki na pasi double ntango sikoyo oye kotuna mame yo sikoyo oyebi kobebi oke tondimi ke obebi sikoyo kobebela obebeli wapi na zando ya kambela to na zando ya monene to na mayombe to na safuni to obebelaki na kimwabi to na miso makao habite ngai nakendaki mosika te ngai kaka ndeko oyo bino boyaki na ye awa nde moto asali masolo kaka ntango alobi bongo ndeko oyo amemaki ye ndeko ya Kinshasa akwei grand frère akwei bato bazalaki wana mpona kosambisa basimbi motu ndeko ya Maroc aza susu wana te amikimeli abimaki kaka na ntongo mwasi ayebisaki ke masolo ndenge moko mokende ngai lokoloba na nga verité na kolinga te mwana bato akufa ngai nalingi nalata soni kasi po oyo akufa nalingi akufa te mpo nayebi ke makambo oyo ezosalamaka partir na makambo oyo ngai na yo tosali ye ntango ayoki bongo tula mwisi yazaza asakendaki na ye alors na minute wana silence mutu ata moko akozwa courage aloba lisusu aza te kotala monene ya likambo baza kosimagine ke meme ata mutu asali likambo ya boye
akenda ta musika nzoka nde mabe nyonso eza kosalama na kati ya ndako na ye toye lelo na toli kati na lisolo tobanda d'abord na nani tobandi na tata oyo auta ya Kinshasa mpona koyebisa ye boye boyambi eza mabe te boyambi eza malamu kosungana eza mabe te kosungana eza malamu mais ekozala malamu mingi ntango yo koyamba mutu ntango ozofanda na mutu luka d'abord oyeba mutu oyo aza mutu ya lolenge nini oyo ozali kokotisa ye na kati ya vi na yo bato mingi baza lokola ba Jonas oyo ya Bible akoya na vi na yo abemisolo makambo ebele alors lelo yo lisolo tozobeta ngo parce que ndeko wana kufa te abika aza na bomoi bien que mwasi akenda mais lelo akoma na vie mosusu mais abandela vie eza kaka bitape moko ya malamu te na kati ya vie alors tokoyebisa bandeko boye avant que oyamba okotisa mutu na vie na yo soko ozali mwana na Nzambe bondela oyebake mutu ozokotisa na vie na yo aza nani est-ce que akosunga yo to akosunga yo te yo pe mutu oyo ozoyamba batu na kati ya ndako na yo nazopekisa koyamba batu te yambaka batu ndenge nyonso olingi na kati ya ndako na yo mais avant okotisa mutu na kati ya ndako na yo ofanda na mutu wana nazoyebisa yo ke bondela Nzambe yebake mutu ozokotisa na ndako na yo aza mutu ya lolenge kani sikoyo tozonga kota ndeko ya Maroc ndeko ya Maroc mpona nini osali bo vraiment ndeko ya Maroc ndeko oyo mokolo nazwaka chance ya kotala ye na miso après 4 ans ya makambo yango esi esalamaki nayebisakaki yo oza na chance na vie na yo parce que okutani na bato bayebi Nzambe bazokoluka bayebisa yo ke topardona yo sala vie na yo parce que oyo eza lisolo moko oyo koboma na culpabilité na vie na yo mobimba alors ndeko wana tozoyebisa ye ndeko ya Maroc please kosala subo ete parce que esika bayambaka yo okoki jamais kosala toilette wana te cela veut dire okoko bebisa te mutu alakisi yo bolamu s'il vous plaît zongisele bolamu mutu oyo ayambi yo na ntango apasi kanisa ke asalelo malamu yo mpe zongisele malamu alors babiloko lokola oyo ezokutama na kati na communauté na biso bato bakobebisa mais lelo toye na toli kati na lisolo mpona koyebisa bino ke makambo lokola oyo eza malamu te mama Marguerite apesi biso espace ya toli kati na lisolo po tobetaka masolo oyo esala bato mabe epesa biso mpe sagesse ya koyeba ndenge tokokovivre na bato bato oyo bazala bavictime po basunga bao nano bakoma ba victime te bayeba komesa bakofanda na bato mosusu parce que moni lisolo oyo esalamela bandeko na nga wana esalamela bango lelo nga na yoka yango mutu msupe azoyoka ngo lelo na toli kati na lisolo oyo akoyebaki avant ayamba mutu na ndako na ye ifo ayebaki nani yango azoyamba ye na ndako na ye po bato nyonso tokotisaka na kati na bandako bayaka kaka mpona bonheur te eza mpe na bamosusu bayaka mpona malheur alors elinkolobaki eza lokola mwa équation moko eza lokola mwa examen oyo efale mutu a répondre yango malamu po ayeba na koresir na kati na vie na ye tolobi ke koyamba eza mabe te koyamba eza malamu mais keba oya koyamba nyoka akota na ndako na yo akoma kosala bafilme asala baventure koboya mpe koyamba bato te mpo baya kosala mabe kanisa avant osala yango ozosala nini epuis ntango mpe ozofanda na moto na kati ya ndako na yo tala mpe bizaleli na ye ozomona mpo soki ozotala bizaleli na ye ndenge nini akobika na kati ya ndako na nini bamosusu ozala lokola okoyeba te akoki komibomba na ndenge moko ya mais soki kaka oza na motu oyo mayele efungwami makanisi ezali okokoyeba mais lisolo ya lelo toye nango na toli kati na lisolo mpona kolobake ndeko ya Maroc
kosala boye te soki yo mpe oza lokola ndeko ya Maroc kosala makambo lokola oyo yebaki ebilakeli mabe eza likolo na yo luka obongisa makambo oyo mpo omema lumière na kati na vie na yo alors mama Marguerite lisolo ndeko ya Maroc na ndeko ya Kinshasa yango tozalaki nango tika bato nyonso oyo bazolanda tolika te na lisolo basungama nango bayeba bango mpe bazwa mayele babakisa oyo biso tobakisi te oyo esenganaki kosalama mpo esala nini esunga motu nyonso akoyoka lisolo oyo. Merci beaucoup. Ya solo penza papa, merci ya mingi epai na yo po omemeli biso lisusu ya motuya bandeko bazalaki na raison ya ko réclamer to ko senga ete yo zonga lisusu po tala ndenge esungi na ndimi ete esungi ndeko moko vraiment ndeko Maroc kosala boye te sika bayambi yo lisolo ya moke bamemeli biso ete ya biso ya mingi epesa biso toli ya mingi bipai bayambi yo yaya omoni mwasi mosusu te kaka mwasi ya moto ayambi yo yaya obomi ndeko na yo moko vraiment ozokamata mbeli ozotuba ye na mokongo boye te bandeko ya bwanya bapapa ya bwanya boye te yaya yo mpe lisusu ya mwasi bayambi yo moninga yokeli yo mawa aswani na mobali na ye po ayamba yo kaka na ndako wana azoswana papa bana azoswanisa ye amoni koswana mpe mabe afukami azobondela ye mpo na nini bakoti yo na ndako balongolo na malili otika kopolela mbula okomi na ndako wana yaya obalukeli ye mobali omoni akozwa kaka ya ye vraiment aza mpe ndeko no ya makila te ayokeli yo mawa bandeko no mokutu ya makila babwaki yo me ye ayambi yo boye te yaya mibali basi na mokili oyo omoni kaka mobali yaya oyo asungi yo ndeko ya Maroc boye te vraiment tobongisa bayambi yo bapesi yo esika ya kolala bapesi yo esika ya kovanda bazopesa yo ya kolia mpe ya komela bazosupporte yo financièrement oke mosika te omoni moto akobebisa kaka bana ya papa wana okomi koviole bana ya mama wana okomi koviole bana ya papa wana boye te bandeko boye te nzambe na likolo yebaka oyo nyonso tosaka na nkuku un jour ebimaka na poisa ekoyebana un jour et puis yebaka misala nyonso tosalaka efutamaka vraiment tofuta mabe te bipai basali biso bolamu merci mingi papa ezalaki penza ya motuya lisolo moke epai na biso toli tope baconseil ya mingi epai na bino tozala ya mingi pona kokoma tope kopesa batoli tokoma pena topesa baconseil ekosunga ndeko moko bamama ya bwanya tozala ya mingi pona kopesa toli bapapa ya bwanya tozala ya mingi bongo bilenge ya bwanya tobosani bino te partage video oyo ekosunga ndeko moko en tout cas merci mingi pona lelo tosuki awa tika ete ekolo na bomoi pambola bino bye bye